Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konangai, moment ya ko réfléchir makasi yango ekoki, ya kosala tout parce que il faut année oyo 2020 et les kabiso lokola na lisekité. C'est pourquoi le solo ya lelo tocha point toyeba déjà que mutu songolo azaboye. Likambo songolo ezaboye. Solution yango yango yo. Ndenge tokokende na yango. Na butu ya lelo balakisinga makamu isi. Balakisinga makamu isi. C'est-à-dire, ezana mutu moko. On va interdire de le dire. Toko tanali kamondenge ezali. Bozango farce te. Je sais à qui je le dirai. On m'a donné avec précision. Et le moment, il y a yekoli moyangoyo. Pourquoi ba blanc, ba belge, ba français, ba américain, ba tout, ba flataki Mobutu c'est dans le sens de poil. Monde mobimbe zalaki koganga que mboka na biso eza hospitalier. Hospitalier, c'est-à-dire eyambaka batu. Eboyaka batu te. Mupaya tu akoya akoyambama. Akosepela. Akovanda na kimia. Na mboka na biso. En même temps, biso moko to bandaki sikoyo ko panza yango. Nous sommes hospitaliers. Nous sommes hospitaliers. Toza komi kumisa pona hospitalité. Biso moko to tikali mundele aki afandi to bandiko continuer kaka hospitalité que to yambaka batu bien ata mupaya ye to ananeli kamute to bandiko yamba. E bandaki kala. Mais biso bayambaka biso ndenge wana. Est-ce que tokoki ko revoir tes manières na biso ba congolais? Soki toki pa ba tu pasi na pasi. Awa tozana ba réfugié ya RDC bazana Zambie. Chaque fois bazo komela ngai bazana pasi. Bazako lela lelo que ministère et affaires sociales na biso. Et yokarana ministère et affaires humanitaires, basangana affaires étrangères, bamonana HCR, bakende kotala ndenge ni baza ko souffrir ba réfugiés na biso na Zambie. Mais Congolais soka yambi réfugiés apakoli mafuta. Congolais réfugiés rwandais na 94 azoya na munduki Congolais Mobutu atika akotina munduki akotina nyonso. Est-ce qu'on était en train de bien réfléchir? Et tant on a ça koloba boye okomana Congolais moko akotele makaka po aloba olingi oloba nini tika makamwane zanzabe moko atalango biso to yambaka batu bango moko eza foti na bango makala na mutu na bango makala moko te ezikisi nyonso ya sala biso mabe na mutu. Nous risquons ya koleka des années ya kozela makala moko ezikisa mutu na mutu mais bazako boma biso par les étrangers ici. Parce que nous voulons faire voir aux autres que biso tozala kanabi nos problèmes te boya bosala ndenge bolingi tokozongi sate. C'est être bête. Excusez-moi le terme. Mais un vrai terme que je viens d'utiliser. Et donc makambo wana ya kozala na notion ya hospitalité et simbi epa na biso pourquoi?
Pourquoi esimbi epai na bamosusu te kaka epai na biso hospitalité légendaire? 1. Tolingi lokumu trop. Yango na bakumisi biso nous sommes hospitaliers, tolembisi na miso tokwei lokola ba corbeau. Rappelez-vous de la fable de Fontaine. Le corbeau et le renard. Renard asalaki musala na yonso ezande ko flatter corbeau po azalaki na fromage na munoko. Congolais ba flatter biso na makambo ebele. Vous avez un point d'achèvement. Le Congolais est un peuple extraordinaire. D'ailleurs, ceci, flatterie, va récupérer diamant. Va flatter, va récupérer coltan. Va flatter, va récupérer cuivre, va récupérer uranium, va récupérer. Totikali kaka na position parce que nous aimons le kumu. Boyoka ba musicien ndenge bakumisaka mutu. Na kende komona mutu moko na kotanga kombo awa te pour na éviter des problèmes. Alongoli na ka niveau 3 mètres kaka balongoli moi stalité na kati wana ba filmer kaka 3 mètres ba contrôler ki lisusu te. Ba bengiye mofoni kwa kisenso. Ya na souci ya commune na bango. Tala misale zo salema sans honte. Balekisi na télévision. Azui avion azongi poto. Lokumu etikali. Abengi musicien soko la tinde $10. Musicien bazo leka so balekika na émission. Na minute yo mofuniko ya kisenso, na minute yo ya lobito bongisa kisenso telema, oyo pe amoni non ngirigiri to tikali na sima. Oh ngiri ngoto, nazoloba na Mathieu Mokonzi ngiri ngoto. Les Congolais sakaka mokonzi. Tout le monde est président. Voilà pourquoi le lot. Le kumouana esali que oh cardinal a côté la simate na telemitika na kota politique tika ba komisaka bato. Ba mususu ba benga ki ba lobi. Bolo ba teke église catholique mutu azo sala boye. Je lui ai dit soki bandimi bango moko église catholique ba telemeli sango na bango te baza ba complice to koloba église catholique mutu azo sala jewana. Vous pensez que oyo ba lobaka telle organisation sali boye ba engagera yango kana mutu moko bazaka ebele te mutu moko nde engagera yango. Biso moko motema mabele ki talaka ka ndenge bazo sala président de la République. Tribalisme eza makasi nde makambo nyonso zo koleka wana mundele a placé yango alobi bato balingaka biloko wana bakotikala jamais ko évoluer tala occasion yango ebozaki kolela mwana mboka yebani papa yebani mama nde boza kofinga boza konyokola ba réunion chaque jour eza ba échouer kaka. Le Congolais eza prêt ye azala te atako bazongisi biso na boumbu. Tala niveau ya mabeto za nango. Ezana mosali ya nzambe moko. Coutinho Fernando. Lito yo toza kosala sikawa asala yango avant. Lokola toza bato munoko pamba tango bakangaki Coutinho Fernando na Kabila na mboka oyo. Oya telemaki azalaki te. Na ba pasteur ba abandonnaki ndeko Coutinho Fernando. Pourquoi? Il a parlé du Congo. Sauvons le Congo. Tolanda ye namu makambo alobaki na salwana ngwanda zamboko oya zako loba toko bebisa azalaki na sal. Nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Prédire, pasteur, comment? Nos comportements. Maintenant, Bolandi Coutinho Fernando, alobi ebele na tamuke. Tangu subo kanisa kaka ngai nde nazomona yango nazako lakisa kinga na yebi alobaka yango Coutinho Fernando. Maintenant awa ba oyo baza ba chrétien ba simba Bible. Na mukanda Josué na chapitre 7. Ngana kotanga na verset 6.
sima na kokende kosuki saye na kokende de 10 à 12. Mais na 6 balobi boye. Josué alors déchira ses manteaux et tomba à terre sur sa face devant l'arche de Jéhovah jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Et ils étaient là à se mettre de la poussière sur la tête. Puis Jéhovah dit, hélas, souverain Seigneur Jéhovah, puis Josué dit, hélas, souverain Seigneur Jéhovah, pourquoi as-tu bien fait passer le Jourdain à ce peuple simplement pour nous livrer, tout simplement pour nous livrer en la main des Amorites, afin qu'ils nous détruisent? Texte Oyo, na lingi siko na changé na tia kombo ya président Félix Tshisekedi na Mwanda. Mwanda zelo eza ebele akendeki kuna. Na reprendre Josué 7, chapitre 7, na kena verset 6. Nazotanga siko boye. Fachi alors déchira ses manteaux et tomba à terre sur sa face devant l'Éternel Dieu, Yahweh, Jéhovah, Maweja, jusqu'au soir. Lui et ses proches du pouvoir, et ils étaient là à se mettre de la poussière sur la tête. Puis le président Félix Tshisekedi dit, hélas, mon Dieu, pourquoi as-tu bien fait passer mon pouvoir? Na arrangé sikoyo, bien fait passer ma ceinture à ce peuple simplement pour me livrer moi et les miens qui dirigeons ce pays entre les mains de ses ennemis de la République, afin qu'ils nous détruisent. Texte oyo est cocané complètement. Zambe au placé président Félix Tshisekedi na bokonzi. Lelo ti na batu minene ya église bazokende ko telema bazoko luka akweya. Président Félix tango ake Mwanda abandi ko méditer face contre terre, contre les sables de Mwanda, a lambusi mutu, atali sikoyo océan, abandi komi tuna Nzambe. Pona nini bato tozalaki na bango ensemble to mibengi bato ya opposition contre Kabila, bango nde batelemeli sikoyo ngai. Pona nini république ezotala bango ti. Sikoyo boyoka réponse moko oyo Nzambe azopesa ce matin na président Félix, qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue pour excuser pour na lembo landa logique wana. Dans verset 10, landa kaka texte même si tu n'es pas chrétien. Logique autozozoa. Alors Dieu dit à Félix, mais dans la Bible balobi, Dieu dit à Josué, toi lève-toi. Pourquoi donc tombes-tu sur ta face? Israël a péché. La RDC a péché. Et même ils ont violé mon alliance que je leur avais imposée comme un ordre. Et même ils ont pris une partie de ce qui a été voué à la destruction. Aza ko répondre Fachi,
la muka kolala elongi na zelo te. Congolais asali lisumu abebisi alliance ezalaki nini tolembi bokonzi ya Kabila pesa biso moto mosusu apesi sikoyo président Félix aye mokonzi Congolais lelo ake kozwa eloko oyo balobaki ba détruire yango yake kozwa yango, c'est-à-dire akomi kosala amitié lelo na ba oyo banyokolaki ye 18 ans. Et on dit, et même ils ont pris une partie de ceux qui étaient voués à la destruction, et même ils ont volé, et même ils ont tué la chose, et même ils ont mis cela parmi leurs objets personnels. Et belé oyo baza ko trahir le président Félix, baza ko zouambongo kote kuna, pona compte na bango, république etali bango te. Et les fils d'Israël ne pourront se dresser contre leurs ennemis. Makasi siko ya Congolais ko telemela lelo Rwanda oyo boza ko ganga ganga esila. Pona nini? Pona corruption wana. Ils se tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont devenus une chose vouée à la destruction. Yangwana tozo kima eloko moke Rwanda eloko parce que to salaki lisumu to landa siko lisumu to bandaki e banderaki wapi, parce qu'on a dit vous avez pris la chose qui était vouée à la destruction, vous avez pris des dieux étrangers. Mobutu batie na bokonzi malgré voir côté laki. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Durkab à la nationalité douteuse. Bato bayebaki déjà que aza Rwandais kombone Bisengimana Mobutu atiena kiti. Bisengimana wana nde akomisaki Mobutu papier. Nyonso ya koloba Mobutu azalaki kosala. Na niveau ekomaki Bisengimana alobi pesa peuple rwandais nationalité congolaise. Batoyo balobaka, le président Félix a tekimboka. Ils sont malhonnêtes. Ils sont voués à la destruction. Tango Félix a côté le marché elongi, selon écriture royo, ils vont être détruits. Mobutu nde mutu ya liboso oyo bokolo bateka mboka apesa bapaya nationalité aplasaka bango bisika minene na mboka ya Zaïre, c'est Mobutu Sese Seko. Lelo oyo balingi basa la même situation et comme là le président Félix Tshisekedi Bisengimana était là en train de contrôler Mobutu, de faire à Mobutu des histoires. Lelo oyo pembeni ya Félix Tshisekedi, nous avons quelqu'un, Babengi Vital Kamerhe, qui est du câble de Félix Tshisekedi, mais batutu bazobo ya kaza congolais te. Totiaki ba vidéo ya témoignage, ngana lobaki yango te. Ngana découvrir jamais ici ka yaza congolais te, batoyo ba vivra na ye nde bazoloba. Pe to kotia ba image mususu lelo awa. Toye komona que c'est vrai Vital aza pembeni. Depuis à Kota, ba dossier nyonso oyo salir président de la République yaza na kati. So moni babimisi likambo Vital aza na kati. So ki ba lobby ba se plaindre Vital aza na kati. Oyo ngana yebi oyo makambo tout président de la République a sali eza médiatisé te ye mutu atie batu na ye na communication et presse. Lokola baza koloba kazalaka ya wate. Ce n'est pas Bisengimana bis. Soki Bisengimana a réussira ki kopesa batu possibilité ya kokoma barande bakomi ba congolais. Kamera za koluka kopesa bango siko nini?
Et ici, tu supposes que Kamere va koseli azalaka congolais. Parce qu'il ne faut pas tondi mangulungulu. Pona koyeba ke ba koseli totalaka mutu ango est-ce kazalaka mutu alobaka vérité to akosaka. Valentin Mubaki alobi tala papa aleki na yeye wana amonaki ye na misu po azalaki kuna. Soki balobi Valentin akosaki bakosele Kamere totala soki Kamere alobaka vérité na vie na ye. Bolanda 20h oyo boyeba soki alobaka vérité tote. Olobaki yango que aussi saki classe na kombo ya Vital Kamere. Ngana lobaki na 6e classe na kombo ya Vital Kamere. Ngana lobaki na 6e classe na kombo ya Vital Kamere. Où j'ai étudié avec beaucoup d'amis. At the University of Kinshasa, where I studied with a lot of friends. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamere Lwakanyigini Nkingi. I finished my studies under the name of Vital Kamere Lwakaningi King. Je pense que Tokogi ko retrouver vidéo wana. Retrouver yango en tout cas. Tango sola ki na ba na pesio promesse ferme. Ce que retrouver yango ke ngai na 6e classe na kombo Vital Kamere. Ndako nanga obe moko na zango na kisasa ekomi ayo. Bote na bandeko nanga nyonso ba congolais bipai nyonso bino bozwami. J'espère que bokolandanga na ndenge na bosomi nyonso. Biso bandeko na biso nyonso batu ya diaspora toye awa ba mususu ba yawa ça fait un peu 40 ans un peu plus ba mususu moins tout ça toye mingi bavandaka bakanisaka ke lokola bavandi awa isili bakozonga kasusu na mboka ti ya solo ba possibilité mingi ezalaka te parce que awa ba charge ebele ba misala ba nyonso il faut kofuta ba facture ba impôt ba nyonso bandeko mingi ba vandaki baza kokanisa makambo mpona mboka na biso te ba mususu pe basali pe makambo na mboka lokola mikolo etikalaki makambo ezali kobonga te na mboka na biso bato mingi bazali na kobanga mingi yango wana na pesa exemple ke tozali kaka kolobaloba mboka na biso bapaya bazali bao bateki mboka na yingo kota mingi na politiki te basali boy basali boy ne bandeko na ngai soki biso mo mikolo mboka to kozonga mboka te balbaka na français qui part à la chasse perd sa place bino siko bovandi awa boni kozonga pa na biso te bapaya pe bazokoma pe kuna bazosomba na bango tanga bino bokozonga balobi na bino lelo yoke bapaya basi bazwi bakomi kobenga na bino epa na bino bapaya bazwi mboka na biso bandeko na ngai tokanisaka pe kozonga epa na biso nayebi tozwi badifficulté ebele tozwi badéception ebele ngai moko mpe nazwa badéception ebele certes badéception bozwa yango me boyeba peke epa na biso ezaka epa na biso toya kosutuka te mboka mopema basi basombi yango na bato ebele okomi kokoma boye oyebi ata esika na yo te yo mokolo mboka okomi lokola mopaya bapaya oyo bazalaki na mboka bakomi babikolo mboka conseil nazopesa bandeko na biso nayebi ke badifficulté eza ebele na kati ya poto awa ebele en tout cas nakanisi ke botikali koyoka ngai nzambe apambola bino tokutana mbala ya nsima bouti kolanda Kamere alobaka j'ai cette vidéo là nalekisaki ndambo bolandaki alobaki ye asilisa cours ba classe na ye diplôme d'état azwaka na période ya Mobutu ezaki na kombo ya Vital Kamere parce que oyo apozaka ye question alobaki boni yo okoki kozala na kombo ya Vital Kamere mais ozala Zairwa or Zairwa azalaki jamais na document moko ya Zaire ezalaki na prénom yo lekaki na prénom ndenge nini parce que bato bazalaki koleka na prénom ezalaki kaka ba étranger na vidéo bouti kolanda Vital awangana alobi na journaliste yo soki olakisi nga vidéo ke nalobaka bongo nakopesa ndako na nga moko naza na yango bandeko bolukela nga bo vérifier soki Vital achapesi ndako parce que awanganaki to découvrir que non il ment
C'est qu'on a joué par élément moussous. Ici déjà, Valentin Moubaki a raison. Basangani ba opposa bango tout. Moïse Katumbi alobi tokende. To sangana kuna na Belgique. To stolo la po Bokonja Kabila ici là a combriqué 3e mandat parce que nani Katumbi alobaki 3e penalty toko pesa te. C'est-à-dire 3e mandat toko pesa te. Batutu ba voyager ba benga batutu na ba Vital Kamerhe. Ba koma kuna mutu akimaka eza kamera kangiti téléphone. Élément mususu yango wana. Donc, bakoseliete. Pourquoi yebo ko yeko prouver que bakoseliete? Ake Rwanda na fête. Alobi phrase moko ko s'appelle ça congolais tamukete. Que président Félix a regretté a un problème ndenge botindeli invitation te. Monsieur, est-ce que vraiment chapiteau wana eleki chapiteau ya GB? Est-ce que chapiteau wana eleki chapiteau ya fête parfaite? Chapiteau wana eleki chapiteau nini? Soki président de la République na biso za posa na fête a okende ko fêter na Rwanda na chapiteau pona ngombe o nini oyo babomaka na avenue Ethiopie. Abattoir ya Masina ngombe chaque jour. Na Pelustora wa ngombe chaque jour. Partout ngombe zali. Et tango ya koti na salle alingia loba bayebisi loba na Kinyarwanda. Boningai nazana nga muluba na kei epai ya bato. Bayebisa nga loba na munoko wana nga nazande kola bango te. Pourtant, ngana bango langue zo ko renir biso za français. Et maintenant, quand Kamerhe parle, il dit toye ko sangisa. Kivu na Rwanda. À comprendre qu'à faire passer message, maintenant bakisi dambu comme si abosanaki pour la consommation extérieure nous, ndalobino RDC na Rwanda. Non, les Français disent ceci. La première impression reste guide de toutes les autres. C'est le premier pas qui compte. C'est la première phrase qui est la vraie. Maintenant, tous les éléments moussous pour te comprendre est-ce que Valentin Moubaki a consacré. Jusque-là, non. Simon Kiangana ayambi le président Félix Tshisekedi na ba Congo. Tango abendi bakende kotala mausolée ya Mfumu Kimbangu. Caméra télémé la place wana. Tokende. Vous les alikolo. Est-ce que vous avez koya makolo? Simon Kiangana sali signe na président Félix alobi kende oza mwana mboko koya kaka. C'est un signe que Alingi a surveillé le mouvement. Un autre élément, à Rwanda kosa la fête na ya pesi 30 ngombe. Alors selon la tradition, c'est-à-dire il est au Rwanda, il dit selon notre tradition rwandaise, topé sa ngombe. Wana se faire découvrir encore autrement. Bandeko. Boni aye akope mate, alandi Félix na mwanda. Boni! Si ce n'est pas surveillé, si zonga mbagu, sala nege bisengimana zaki ko sala wana. Bandeko. Na tango ya pouvoir ya Kabila. Kamerhe ndi azalaki pion munene. Aferaki élire Kabila. Il a écrit même pourquoi j'ai choisi Kabila. Et il ne l'a jamais quitté. Rappelez-vous, na Oyua, avec Dom Kodjo, c'était Kamerhe au four et moulin. Mais tant que vous posez question na Kagame, que armée na yo, ndeza na kati ya bitumba weza koleka na RDC na Este, ndeza koboma kuna, Kagame alobi te, tika na corriger. Ezali kaka biso te Rwanda armée na biso, na bakonzi nyonso ya Congo ozomona kuna kobanda mututi na se
tozana bango na kati ya iloko wana. Bolanda veter. Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Bandeko, Kagame alobaki déjà clair. Na bokonzi oyo Kagame alobi tozalaki na bango nyonso. Valentin Mubaki azalaki na kati te. Le président Félix Tshisekedi azalaki na kati te. Mais Kamere azalaki na kati. Siko solution eza nini totika koloba loba ebele. Tozongi na mukanda ya Josué chapitre 7 verset 16. Nzambe ayebisaki Josué alobi ozobisanga na saa nini. Yomoko Luka faut ezaka pa na bino moko. Awa, ce verset s'adresse au chef de l'État. Alors Josué s'éleva de bon matin et il fit approcher Israël tribu par tribu et la tribu de Juda fut prise. Président de la République a tel masikoyo azwa famille na ye politique cabinet na ye nyonso na ba ministre oye ba uti pa na ye balobaki nini il prit la famille des Zérahites il prit bazu ba famille ba contrôler ba ye kokoya na Akan po Akan nde ayibaka eloko nzambe aboyaka nde tango bazaki ko échouer. Cher bien-aimé président de la République, Fachi, contrôlez Moutoumoko en commençant par le DIRCAB, soit décision. Parce que, et l'Okoyo Bible et l'Obi, Awa, Josué avait pris la décision. Puisque Akan, yo salaki makambo to banda ko échoué, oko vivre été, na yo, na mwasi, na bana. Cela veut dire que décision oyo bazwaki na Josué pour Akan akufa. Tomi tuna ka question pourquoi moi si na ya akufi alors que ye azwaki te. Pourquoi bana bakokufa na likambo wana? C'est la conséquence ya eloko papa zai ko sala tango ekotaki bana na mwasi ba monaki ba lobaki eloko te. Bayebaki c'était interdit. Ba nyonso bako se retrouver. Bayebaki ke makambo bazalaki ko sala ba lobaki te vérité pas président de la République bako subir conséquences de la même manière. La seule solution c'est celle-là. Si nous avons peur ya ko sala yango que e ko ouvrir ba front ebele, front wana ko kendela biso ti population ko ina biso. To sala eloko wana peuple ayeba. Soki ko kabwana na cash to kabwani soki na FCC to kabwani peuple oyo a telemelaki bango po ba changer constitution te a kotelema lisusu na soki si wana